Eh, yo, azalaka moninga na yo te ya. Oyebi yango te. Papi gen, tolobe la vie, tolobe makambo ya monde ya mokili. Normal. Nazala na bakamarade te, nazala moninga na yo te, tolobe la vie chez Papi Gen TV. Bonjour. Toye lisusu. Zwa kiti vanda to solola. Noko koti wana fongola déjà télévision. Soit télécommande ou téléphone na yo. Kende la tolobe la vie. Au mon émission oyo to sali lelo to benga ngo Kanga Dadi. Conception oyo ya Kanga Dadi te. Tuna Willy Sionga yebi pourquoi WS yebi pourquoi Kanga Dadi. Ndenge okoti wana zwa kiti vanda to solola. Oyo kabiso bien. Kanga Dadi za conception oyo eza kosunga batu ebele. Batu ebele basepeli na yango. Batu ebele babengi biso bo continuer. Batu ebele bazui ba solution, bazui ba réponse na ba makambo na bango ebele. Omone mission zo sala mutu musu azoloba on dirait zo lobela pena ngai. Uneza mate ya musu ba oteya. Mbala moko ka mutu mwa bino on dirait bina mate yo bena don leo bino ndiye ba lobeli ngai. Ba effet ya Kanga Dadi yango wana. Batu ebele baza ko se retrouver. On va venir nettoyer ba lobeli o metu bina biso pe yoti. Tellement makambo esalami trop. Donc na Kanga Dadi toza na makambo mo ebele. Koluko yeba te pourquoi Kanga Dadi. Yebaka Kanga Dadi. Kombo nango yango wana Kanga Dadi. Awa tout to bimisaka. Awa to bombaka te tout. O to komona to bimisi. Merci na bino tout. Ba o boza ko benga biso. Merci na ba partage. Merci na ba oyo baza ko s'abonner. Vraiment naza ko senga na bino bo s'abonner massivement awa na tolobe la vie officielle. Conception à Kanga Dadi par jour. Bon lozongo to mi balé to moko po toza mambe belé. Photo vider nano toza nango po musu zo bakisa makaka. Dans net lelo to ngoto lobela lika mususu mais et ça dit que ndeko na biso moi si o perception li solo il fallait ki tindela biso voice yango asali eza pena bien te esengisi koke no to meka no ko changer yango plutôt to meka kozela mususu abisi so boto zela tindela biso parce que fa to sala ezala accompagner boyo ka bino moko po ekendanga ndenge wana po Kanga Dadi so ke bongo. Voilà. Alors merci na bino ba boza ko benga biso merci numéro na biso ezaka affiché benga biso so ozana na sujet mo ngo pesa biso so li solo moko makambo okuta nango oyo lingi te ke ekomela baninga mususu but ya Kanga Dadi yango wana. Donc benga biso pesa biso li solo tokomeka soko lingi to tanga kombo na ote tokotanga kombo na ote. Alors lelo tonto beta li solo mususu tokia li solo mususu en tout cas malili ça malili ali malili bene ali mais Italie adore deux fois té. Très bientôt tous à sous mboka wana mboka na Italie ba adoptanga ba na Naples wana ba adoptanga yi. Na ozala wana ba Patrice Mogrosso et pas mutu nanga de Kazma mon Italie tongo bazala wana na ba pasteur qui peut mambu tozala wana très bientôt nous en Italie. Nabi que Kanga Dadi zo se pensa déjà bino na Italie kuna merci na bino. Voilà. Alors, ndeko mo mobala to benga biso aboyi voix na yebima parce que likambo yo na bandeko na ye ya basi na ba mama leki na ye bazalaka awa ba pesa ye conseil ba pesa ka ye conseil alingaka koyoka te. Alors problème ko lié yango wana lobi te na moni vraiment Kanga Dadi ezokende bien. Na bengi bino pona partager o naza nango ndeko nanga kobuka na te soko lingaka pena bandeko no ba congolais soko lingaka biso bandeko no ba congolais n'hésitez pas makambo ekomela yo benga biso yebisa biso voilà. Alors ndeko mbala bengi biso tokene mbala moko parce que toza na moi développement to sala abengi biso alobi bobi biso somme to pesi biso li solo cerveau pesi biso li solo na yo mais s'il faut toteya biso tant toteyaka
sopo moni faute ezongeli yo koboya te parce que neti ndeko ye moko alobi binaki non faute eza ya ye donc biso mpe tosalaka mosala oyo ya biso na kati ya kangadajo alors ndeko na biso azalaki na mwasi awa anégligeaki mwasi na ye ye moko alobi ye moko vraiment anégligeaki mwasi na ye akei na Kinshasa ntango akomi na Kinshasa akendeki koteka bilokos na ye ntango akei na Kinshasa place oyo akomaki place oyo avandaki bacousine na ye mpe bandaki kotala ye bandeko baza kotala ye na bacousine na ye bacousine mpe bazwa na bacamarade na bango esali ke camarade ya cousine na ye moko ye aluli ye ntango aluli ye mwana malamu mwana alobaka te mwana malamu bandeko na nga babandi mpe relation papa ye sikoyo esengaki azonga mikili rapide babengaki ye fala azonga mikili rapide ana shwa te olia ti ata bandeko na ye bacontrôle c'est-à-dire apesi mwana mwasi wana confiance mbala moko atiki biloko nyonso mpa mwana mwasi wana c'est-à-dire atiki mwana mwasi wana atekaka biloko na depo ye azongi mikili rapide ayaki mikili asalaki 3 semaines na mikili azongi lisusu na Kinshasa ntango azongi na Kinshasa ayebisi mwana mwasi ya bino sikoyo vraiment il faut naki omona baparent na yo parce que tosola déjà bon mpona lingi yo déjà bakoma mwasi ya mobali déjà bakoma deya mwasi ya mobali aki okutana na baparent ya jeune fille oyo basololi sikoyo par rapport ya écart à âge ye azalaki na âge mwa likolo sikoyo imagine sikoyo moto amona ba âge ya likolo ndenge wana anéglige mwasi na ye awa na poto aki ona ye okutana na mwasi mo bolingo kaka bomobenge bebe bazobenga ye bebe donc bazosokole makolo na citron moi makolo batie na makolo bazosokole makolo na citron ya bia te yo fo ya poto te yo fo ya poto aki amoni baparent ya jeune fille asoli na bango kitoko baparent mpe basala nini bana shwata baparent bandimi bon d'accord y a pas de problème bandeko na ngai makambo eza na mokili oyo makambo eza na mokili pendant tout ce temps mwasi na ye oyo anégligeaka na poto aza kobondelaka ye ya kobondela kati kinkester veso azalaki mpona nga sepela pendant tout ce temps mwasi na ye oyo bazalaka nde na poto awa oyo babotana ye mwasi bapesi ye bana kaka ye wana aza kobondela ye ya bi rien basi azo babenge bebe elongi yango wana mwasi yango elongi ya bana malamu mwasi nanga nazwi ya sika oyane na mikili tocreye monde na biso aki amoni na auti na baparent ya mwasi sima basala facture bandeko nanga basala facture afuta facture wana fois 2 ye mwasi na obi na beno olakisi oke nga na lingi oyo ya solo nanu ezalaki afuta facture wana fois 2 frank edumbo kaka ti kamango afuta facture wana na bambongo kaka wana ya babilokosine wana bo azongi mikili ntango azongi mikili fete esalamani nano te afuti kaka facture basala facture rapide mpo basala facture asala 1 mois afuti facture wana azongi mikili ntango aye mikili ndeko alingi na suku ovanda poto te alobi alingi na ye kutu susu kombo ya France Belgique o soki Londres alinga liso te ye c'est-à-dire Kinshasa bolingo c'est-à-dire afongami misu efongoli ye kuna na Kinshasa ndeko aye mikili aumeli te azongi liso Kinshasa ntango azongi Kinshasa abandi badémarche c'est-à-dire na relation na bango selon ye moko na relation na bango na ntango oyo mwasi akokóma na mikili toloba ezwi lokola neti une année 6-7 mois na kati ya ekart wana ye moto abeta bato abi soki abimisi soki asali calcul ya mbongo oyo ya dépense mpona mwasi mpa ya na poto na babiye nde na banini en tout cas eza somme moko eza mpe énorme mais côté wana alobi te yo moko yebiso moto abeta deya batour ya ndenge wana donc abi oya boyako
nzoka nde noko awa nyongo nde nyongo makambo wana asala yango do ntango azongaka akotaka nyongo na banke ye moko ayebi soki azwaka kombie ye moko ayebi asisa mpe makambo ya mwasi asali makambo ya mwasi ayebi kili yoka likambo mwasi akomi na poto ndeko ayambi ye ye moko ake kozwa ye baye mpena mpe ntina ndako bakomi na ndako bafandi alakisi ye awa ye moto alakisa ye te oyo komona yango micro-onde oyo komona yango boye oyo komona yango boye balambaka semule na biso balambaka yango boye sala boye sala bosala ndeko azotenir même pas compte à âge na ye oyo ye akomi na âge ya momi ekart eza banda ntina maluku okobala mwasi bona na ekart ya ba 20 ans ata yo moko ozela nini ozela babetelo lisolo ozela baselo badessin basisa no makambo na ye ndeko alobi mwasi akomi na poto bavandaka na Kinshasa ayebaka te ke mwasi aza na bacousine awa noko na bango mo azalaka awa ayebaka te na Kinshasa ayeba makambo wana te batikala mpe kobetela ye te mokolo moko wana mwasi akomokende eza ba 5-6 mois mokolo moko auti mosala ye mwasi ayebisi abi avandisi alobi non chéri obaki nazala na bacousine na nga awa bani bacousine na nga ifo nakende kotala bango yabi oza bacousine awa bongo oyebisanga te abi te bazalaka bon d'accord kasi tokende samedi te na uta mosala ndeko abima akende na mosala azonga do yeso ye kutu akata na bamasters aswa bamaster te do ye ekoma Chancel Mbemba boulot parler boulot parler na parler donc aza bina heureux esengo ya nde do ye na ndako feti na feti bandeko nanga bakei kotala cousin na ye wana ntango bakei amoni mpena ke non aza bacousin ko bacousine na ye kosolola koseka makambo nyonso wana après mwasi ayebisi yabi ke non omoni lelo bacousine na ngai wana mona bango kala ngafuna lala yabi boto yeka bo abi te mone babenga bayebisi nga somo eza na lala awa mwasi alali mpona ye selon ye place idéologie ya makambo ebandaki nde yango wana selon ye babandi kofongola yeke mobali yango toyokaki koyaka putu mobali yango yeye me mpo aza mokolo le moso ekaka aza mokolo ayebaki yango te na Kinshasa mokolo oza mokolo ya kosakana te bandeko nanga makambo change makambo ebongwami lobi nango bakende samedi dimanche ake kozwa ye asantaki yango te dimanche wana azwi mwasi bazongi mpe na pale a partir ya lundi nzoka nde mwasi sikoyo ndenge ayokaka ndenge wana mwasi mbala moko abule mbala moko sikoyo babengo ni agenda atali agenda na ye abule nazala na mutu nanga moko boye epuis tokabwananga mpe kutu te mwasi azwi boule nakokima boye te fo nabimisa moto oyo balar nabengisa noko na nga aya nabengisa jo na ngai oyo naza ya Kinshasa po yo kute na mwasi nekar ya une année 6 mois obengisi mwasi na poto donc ndenge okendaki awa wana yo kasi mwasi alingaki yo na kibogar na yo kasi mwasi alingaki nzoka nde mwasi alingaki yo mpona mikili mwasi mpe atalaki par rapport ya famille na ye par rapport mwasi amoniki non ngai il faut nécessairement nandima libala oyo ata kutu okolobi na nga ndeni mwasi abaki non ye fo ndima libala parce que na choix te et puis mwasi akili ya coache mpena donc na parler babisi ya bino oyo makambo oyo talaka famille na biso nde toya boye na libota na biso towana motana mikili te bango mwa dayaki no yene siko nde moto kozala chef na bango na mikili donc c'est à dire confessionnel na bango ndenge babengaka batapoto nde toyoka bandeko na nga mwasi abandi barubrike
Oh non, Fonatine de la maman quelque chose. Ah. Bon, mais ça comme maman comme ça na télé. Ok, cousin absolument aux vendre on est dans carte électeur. Na peso ka numéro, na peso ka combo ya cousin biso tchaka mbona. Ba de kolanga. Noko lobi mbongo ye atindi pona cousin wana. Mbongo ande kotinda na combo wana. Et combien ata ba 7000 et quelques euros. Mbongo banda kotinda. Po tinda akaka. Alingi te mwasi alela, alingi te mwasi accompagne kutu ya mukolo, alingi kutu te. Donc ye pena donc biso to tcha kutu ba mukobo to kosa. Ye pena donc ye ne pena donc c'est-à-dire nzamba ba mi. Ye nzamba ba mikobo. Ebisa yo. Bande ko ngai. Et au sala que jour moko boye avandi ayebisi mwasi obi cousin na bino natindaka esprit moko eka eyeli ye abi cousin na bino wana onga natindaka mbongo wana nde nakendaka nde nayaka kobala yo namonaka eta mwasi alobi yo te kasi ye aye na nsima mobali mama moko mwana mikili ti esprit alamuki mwa ndambo okomoka bimaki bobu azwi telefone abengi mare na bango aisi yo mpa mwasi akosote kutu te mais mokolo wana esprit eye kaka 90 jours soki 90 jours ya moyibi 99 jours ya moyibi mais journée moko récupération beko abengi mama ya ba jeune fille abengi mama boni ya bien oza bien mama wana mpe autotinda mbongo moko boye 2 jours passé eloko wana ozwaki yango mama alobi eloko wana eloko nini bamama bato bako mikolo mama ebine kutu eloko wana wana tinda mama alobi te nazwaki yango te mbala moko elamusi ye sikoyo mama alobi te otindaki abi wiwi natindelaki yo natinda mbala moko abia bon fo ezala peut-être mwana peut-être fo ezala peut-être bon zana komana na ndako wana obengao ntango akomi na ndako avandisi mwasi yebisi me nabengi mama yebisingaki okobenga mama mpo na nini na absence na ngai abi me ngai nabala yo mpa na bango nabala yo okoma ya nga nabenga bango te mpona oza na droit kutu te ya kobenga mama na biso wana droit te omoni place de bien makambo ebandi ndeko sikoyo mpe mwana poto andi kofongwama ti bandi kofongwama andi kosala sikoyo mwa baexamen de conscience alobi na fete alinga obina na ye te na fete alinga obina na ye te so bake na fete alinga kutu mamba obina te avandaka kaka ye bakota na fete omona oyo akoti kuna cestadire ondire neti bayebani te kua ondire bayebani te bandeko na nga lisolo eza mwa molai me nakata yango kua parce que eza mwa molai trop po oza makambo ofi topesa mpe mwa conseil par rapport ya sujet oyo mobali ayebisi mwasi alobi non nayebisi yo boye nazobenga mama sikoyo babenga mama sikoyo il faut bapase ngai d'abord cousin na bino nga natindaka mbongo oyo epuis fona tuna cousin na bino ngo aza autaki wapi parce que ngai nayaki kobala yo quand même nazwi mwa temps natika omona ye te baprome bandi ya kosakana kutu su te bakisami samedi bongo bala ota mosala ya avandisi mwasi abisa bino ngala obenga baparent obenga baparent mwasi abisa bino soko omeki kobenga kaka baparent na nga libala ekufi soko omeki kobenga kaka baparent na nga libala ekufi obala bita nga mpe na yuma te azwi telefone alance appel to baparent bayambi bo abandi koswanisa mobali dosali na baparent ngona moye bacomprendre mais ndi nango kati telefone makeyele eleki donc alingi kutu te alingi kopesa espace te baparent bamoni boye bazorapele mpe moka yamba te makelele wana ezali
papa bakebenga bacousine na ye parce que babiki bacousine na ye babiki bakutanaka babengi bango to babengi bacousine babia bacousine babi non faut toki kozwa ye bacousine baki kozwa ye to bacousine baki kozwa ye ye sikoyo John Mikili atindi bandeko na ye place oyo ayebelaki petit wana atindi bandeko na ye bokende nanu bokende koverifie ngabe bake kuna moto wana azalaka te na mokoko na masolo eske bacousine bayebi apo bayebanaki banda ovivre na ye awa ntango ye akei place akei epai ya oncle na ye aye kodeklare ke alingi lisusu libala te de toute façon na ye leloko oyo na ozongiselo te mpo mbongo na yo ozosaleli yango osaleli mbongo no trop vraiment osaleli mbongo na yo epa oncle kuna ye kobimisaki mobali azalaki mokolo donc ça ne va pas nga na kovivre na mbaya moko te d'ailleurs kutu ayebi ke na bafeti tokendaka na ye te parce que ndenge azalaka wana etala kaka ndenge aza wana na ngai écart ake kobimisa na baécart bref lisolo esuki ndenge wana noko aza kolela alobi soki ayebaki bozoba liboso loba redi ya misi mayele na nsima ndeko na ngai oyo ozolanda nga yekola kosoigne si ya un souci place oyo bato bavandi makambo ezangaka te omoni na ndenge mabe te basi oyo baza na Kinshasa bolimbisa ngai likambo na naloba eza mpe na ndenge mabe te parce que bino mpe kuna na Kinshasa mpe mibali bazali koza mpe mibali na bino baza kuna likambo na naloba vraiment bolimbisa nga boteninga mpe rigueur te parce que eza normal basi baza awa na poto basi oyo baa na poto awa bamona basi oyo baa na poto awa bakutana donc so olingo explike makambo ya Givre Jo amona yango so olingo explike makambo ya Balar amona yango so olingo explike makambo ya kolata amona yango so olingo explike makambo ya bavoiture amona yango donc soki oke kolinga ye par rapport ya influence basi ya poto balingaka sérieux oye basi ya poto balinga bao matériel te alingaka sérieux mwasi ya poto vrai mwasi ya mikili alingaka sérieux balinga bao te ke o matériel moko boye olakise matériel mo etali ye kutu kuna te kuna ye kutaka kuna te o matériel etali ye te siko différence ezali otiki mikili okei na Afrique oke kolinga mwasi kuna na Afrique olezala pata oki kosakana yo te o pena nde mère azo remplacer mère siko mwasi wana alingaki yo mpona nini parce que ayo kobimiselo na age na yo c'est-à-dire antiseptique ebimisi vérité age na yo eyebani donc age na yo oyo yo ozalaki nango ntango okendeki ayebaki yango te amonaki yango te oza sûr ke amonaki yango te oza sûr ke ayebaki age na yo te oza sûr ke bandeko na ye bayebaki age na yo te obimi opao kuna obimi mpena jika kuna donc kuna yo obimi jika basimbelako bamai banini c'est bien c'est bon très parce que makambo wana esalamaka bongo mais est-ce que mwasi wana azalaki na bolingo envers yo donc mwasi azalaki ata moke te na bolingo na yo c'est-à-dire bolingo na yo eye kopesa mwasi wana vertige mwasi atali par rapport à situation ya palais amoni alobi non sikoyo nga question na ngai ozala na suka tabosana te mpo na otuna question na suka mwasi atali par rapport à condition de vie oyo bana wana ndako yango wana mwasi aacceptaki andimaki tout babenga ye alingi mokolo babenga ye alingi me kombo deja ya jika eza koenveloppe c'est-à-dire ekangi masolo mpo aza mwana poto
Encore France n'est sonara. France. Yo sarana. Masa mo na Maroc. Masa mo kala na Maroc. Akeli nga mundibu. Famille mundibu wa tuni uti apo yepe akine sika. Après famille mundibu abino na uti Espagne. Na pesi mbo de pa ya Jano Dibols. Jano Dibol. Jano Dibol. Dibol Jano. Mwana malamu. Jano Dibol na Bruxelles wana. Dibol Jano. Bigab. Bande konanga. Tango famille ya mwana mwasi yo baye koyebake wana Maroc. To famille ya mwana mwasi yo mundi baye koyebake. Camarade azolinga mwana bango auti poto auti France mama na ngai babi bazwaye poto yo. Na minute oyo sikoyo tango eloko wana salami mwana mwasi tozonga lisolo wana mwana mwasi tango a décidé akei na ye aisi mobali ke non de toute façon yebisa ko so bing mama ya biso ngana to kabwani mais likambo yango wana ka kona bengi ba mama likambo so eza na kati na yebisa ki yo déjà donc ndinga ne kozela ye kaka na likambo yango wana lelo yo bango mibale baza asuste soni elata kulutu na biso wana ya kosakana te ayeba te ndenge akoki kosala po asenga ata pardon mpa bandeko na ye pendant ke bamama leki na ye babondela ye balobi kosala makambo oyo te mosuku ta mwana mwasi ola ya zopo oyo bika nde ezalaka te kisasa ozonga alasa na foto eloko eloko na nga moko mwana Kinshasa tuna nsango bayebisa yo mwana Kinshasa babenga bango baleka mungwa mwana Kinshasa babenga baleka mungwa yo kesko yo kasi neti yo osukisa yo bibilo kasi saisonnement akwa bana Kinshasa balobi bakoma danger na saisonnement bamiko bakomprendre na oloba bana Kinshasa bakoma danger na saisonnement ale yo kasi okwa neti kino donc o nazwi elenge yo kasi nano abima minu te so anda liaka mikuwa neti na film elonga baya malamu metala eloko mwana mwasi oyo afutaki mwana mobali oyo eza na mususu na katika lisolo eza na mususu akenda meme kozwa dok ya nièce na ye nièce bakola babota bana bakola akezwa dok ya nièce na ye po abengisa mwana mwasi moko ya théâtre mwana mwasi ya théâtre ayaka ye kutu ezalaki dédouanement rapide ezalaki immédiat tout de suite mwana mwasi wana bate so na Belgique lisolo yango ezalaka ndenge ni mpo nayebi yango mwana mwasi wana ya bakenda kozwa ye moko bakozwa mwana mwasi wana papa wana abengana bandeko na ye ya basi na baniesi na ye na niesi azwaki mokanda mpe azalaka bavanda bango tu balamba banini bango bakenda aéroport bazwi baye bavanda kodame kosolola nini mwasi ya théâtre wana ntabu fille moko aye kotala ye ye nde ayaki alobi ke non ye ayi ne eloko te ayi ne kaka na valise oyo atiaki ya biloko kolia bapondu banini valise moko wana abeza biloko kolia meza ya nzwani ayebila nzwani baborne to na valise mosusu wana camarade ya yosongo camarade yango pa ye le même jour wana ba 17 heures wana bakome ba 10 heures bavanda balia tala ayi ozosakana yo kasi balingaki yo camarade aye ton camarade aye mbala moko bo lisolo camarade balie na bango ameli mpe na bango mokili oyo oyebi suka nango yani nakita camarade nanga na se kasi tokitema se na ye tozomata kitaka na se oyebika nini yango mesana mpe déjà badge yango oyo soki olingi omata bango kuna likolo bazosolola noko ayebika ke non papa leki ayebi kaka non lelo eza somo lelo bandeko nanga oyebi ke oyo ya petite okutu ye mo ayebisaki vie na biso wana ayebisi ya lui non de toute façon aussi osaleli mpe mbongo na yo
mais oyo noko nokosala mbongo te. Histoire vraie nokosala mbongo te. Onika ndenge akitaka wana nde bakitika na fille wana taxi nginganju bango baya likolo kuna makanisi kutu ekozala te, makanisi wana ekozala te. Nginganju mwana mwasi akende so nte komona eza scandale otanga nanga te me ye moko ayima mbona olo mwana mwasi wana kenda kokende nyonso bayisa babi vraiment fala kofuta ata nyongo ata mokolo moko babandi kozela bazozela mito azokita te bokita se omba mwana mwasi wapa ayaki boza na nimero na ye boza na nimero na ye te boluke wapi mwana mwasi aza fantôme te ayaki bavandi bolie bonini me makambo nini tomona oyo me kozala bata pharmacie tomoni bango taxi moyaki amataki ya matia kokende nyonso yango wana kokende tout atikeli o kaka valise no valise no ya biloko olio tindaki basomba ye biloko ne to atiaki na valise wana kuna koyaki valise wana eza valise ya camarade na ye wana nzoka nde ezalaki kotambola nyonso yango wana ke bana babolingo oyo balingi oyo momi wana lelinga fort mitala mpe nanu bien te est-ce que pena yo na momi wana fo lela yo momi wana alingi mbongo na yo to alingi yo pofe mitala fo beta mpe calcul te est-ce que momi oyo alingi mbongo na nga to alingi nga so mwasi alingi yo ya solo ezalaka ndenge nini il faut sala ndenge nini parce que eza baage mosusu oyo lelo oyo basi ebele bakoka sonia basi ebele epuis basi ebele baza koaccepte biloko wana quelque part mboka na biso difficulté eleki pasi eleki na mboka na biso mwasi aza na shwata ntango yo bimi obimisi yo bimi mopao yo oyokeli ye mawa mbala mo te ye faya mikili ye pena faya kaka mikili mwasi andimi na ye offre wana mwasi azoya poto yo kasi ntango yo olakisi c'est-à-dire baba nini prise oyo olakisi ye poto oyo olakisi ye na dodi wana mpo oti poto ayebi ke suka nango soki abali kobima na muta poto suka nango muta poto akomema ye na poto so alingaki yo to alingaki poto na yo mwasi alingaki yo to alingaki poto na yo bandeko oyo eyelaki motu wana ekoki mpe koyela yo kanga dadi oyo eyelaki ye kebe koyela yo pareil ndenge kaka eyelaki ekoyela yo oke Kinshasa otiki mwasi na yo awa par exemple na bana na yo yo décide oke Kinshasa obi non nakutani na mwasi ya vie c'est-à-dire pendant tout ce temps yo na ozwaki mwasi ya vie na yo te okutani na mwasi ya vie na yo na Kinshasa mboka moto oyokaka mpe yo batia bato bazakala c'est-à-dire Kinshasa un esprit à bien sans pitié Kinshasa un esprit à bien sans pitié imaginez ce que ozakala quand on va bien tirer la bateau c'est-à-dire au lieu merde ata yo moko obebisa yango wana keba na bilialia bato balingaka kolia mingi so bato bamelaka basupu keba na kolialialia keba na komelaka basupu mingi epa bato keba na kolialialia keba na komelaka basupu baetadama bato ebele oyebi yango te kokanisa te motema oyo oza nango wana nzambe apesa bato misusu nzambe apesa bango mitema me bango bakoma na mitema mabe obebisa vie nango pour rien sikoyo beta calcul ya age na yo beta calcul atano basi baza ebele na poto awa so omoniki so olingi olinga mwasi lukata mwasi na poto awa donc mwasi oyo okei kozwa comme noni 12 000 comme noni 9 000 km biloko ndenge wana
donc faut zwa avion mpena Air France tona nini ok et puis là kokomi kuna siko komi kopesa c'est-à-dire opesa siko promesse ke nga funa memo na mikili sikoyo mpona yo alandi yo mpona bogar na yo alandi yo mpona sola parfum na yo alandi yo fo ya mikili te so mokolo mo soki mwasi wana ayaki mpona mikili mokolo akokoma mikili ata bafamille so obengi bango petit na nga moko boye akamata na Kinshasa ye mwana poto akamata mwasi na mama ya mwasi amafutela bango ndako na bandeko ya mwasi ye moko mwana poto awa mais azwa ndako kuna ndako yango lopango mobimba atia mama mwasi azalaka wana mokolo mosusu nayoka mpena ye asilikaki mwasi so bapele moko so ndeni yakamata bengaki moto yango na telefone mama mwasi atomboka mama mwasi siko atikela ye message atikela ye voice ye siko azokisa voice yango ovie yoka na voice oyo est-ce que mama mwasi pena kotinga mambabo yoka voice yango nalobi yo balaka mwana nga na combien yo kozwa telefone na yo olongola misapi na yo wana tala mama bokontrola bana bino bazalaka awa okokelinga mwasi neti awa bana babotami awa eza évangile selon moto na moto okuta mpe na mwasi ya bien sona obala na yo te okuta mpe na mwasi ya bien kuna bosali mpe ta mosusu kinzunga na bino mais na batan oyo te ekomi rare c'est difficile omoni siko ntina ya kanga dadi ntina ya kanga dadi yango wana ndeko yekola na vi na yo koyeba mwasi oyo alingi nga mpona nini est-ce que mwasi wana alingi yo vraiment na bolingo ya solo oza sûr que mwasi wana alingi yo vraiment na bolingo ya solo baka oyo ekomeli bato ebele ekomeli bango mpona nini parce que oyokaki mpe te mpo je crois que nzambe alobaka tantôt dit manière tantôt dit notre quelque part naza suite mosu ya na mutu moko kaka lea ya tata mosu olakisi photo ata peti na ngai oyo peti oyo mpena banini mosu moto akatele moto alasa motema ayebi aza na poto ayebi yo ayebi atali mwana mosi na yo atali abia oyo soki aye mikili oyo soki aye mikili ça va pas marcher mais yo tellement oyebi na yo te mpo na yo monaka keno mpo oyebi te kanga dadi mokolo mwana mwasi wana koyana atie matambi na ye na mikili ayebi so binaki no tala moni banda lelo kosolisa nga lisu te oyebise nini basi balakisi deja kino moni mboka oyo basi asosia balaka kuna moni mboka oyo soki azwi kaka liboko na ye wana meyeko liboko na gaya nyonso meyeka kobeto kaka mbata vi na ye bebi osuka wapi ebele babebisi vi na bango na makambo na makambo kobengisaka basi oyo ebele babebisi bavi na bango zala sûr mwasi fo linga yo mpona kimikili te mwasi fo linga yo neti boye okoki mpe kisasa mpena ose déguise mpena donk na ndenge moko mpena donc ya kosakana te mais mikili baotimbelo kaka okebi na mikili soki olingi yango mais ça sert à rien basi bazali awa oyo mosusu na kamwa bango atiki mpena mikili atiki par exemple France awa atiki nini afuti tike na ye ake Turquie mpo akende koabuse na bafille bana na baturquie atiki mpena mikili ake Maroc mpo akende koabuse mpo biso toza na Maroc tonomona na ye siko na mikili namona batongo bai donki ngaye mpo tozalaka awa misusu azofuta tike azokende na yoka lisolo moko ndeko moko akenda na Turquie mwana mwasi wana yango wana bandeko so mona osala cope ke mwana mwasi kala te na ozala mpe na Turquie wana fona ke Turquie
kala te ya ona ke Turquie mikolo kala te na ke Turquie le bon frère chef il faut moto na nzamba o solo la kala te na ke Turquie moi si on a des difficultés bolimbisa ngai terme po salanga pasi makasi tiens le bela makambango moi si on a des période na bango azaki na mbongo osomba ba bande hygiénique te ya j'ai observé que non sur la pression mbongo osomba bande hygiénique soki masolo wana esili nga mpe fona de contrôler ata bino moko mosusu aye mwasi azwi apesi ye meme na mbongo na ye ya voyage alie mbongo ya voyage akomi mpe kotourne na mwana mwasi wana c'est-à-dire amelie mbongo ya voyage nde babaka ale mbongo ya voyage ale na nzoto bato nyama base ebele bato banyama. Voilà, merci Nabilo Nyonso Bandeko Bolandi Biso Ezalaki Kanga Dadi. Essaie juste de partager l'émission. Ceux qui peuvent aux abonnés Nabisoté, encore une fois, abonne-toi. Et moi, j'aime Nabino bien, vous appelez moi bien. Voilà, donc la porte est grandement ouverte. Téléphone Nabiso on les a affichés. Benga Biso Pesa Biso Bisolo Nayo. On va essayer de cacher parce que Makamoto le lieu est en abattu et comme bango. Alors le coup la moto a dit n'a été tout en commun là et dit to beti di solo yo oyo nanu makambo e comme lioté je crois que t'es ami faut y pour là balingi pour la bilamba na yo balingi yo pour na kipoto balingi pour na sola parfait to balingi pour na la nandenge mabete po mo ipo yo mo miyebi soko zalaka ndenge yo mo miyebi so zalaka boga yo mo miyebi to balingi pona ki boga voilà to batiwa yo mo miyebi. Je crois que soki eza pona ba critère nyonso yo keba o répéter makasi. Merci Nabino, Bolandi Biso, Washington, grand pays na Munich, merci. Washington, merci Nayo. Merci. Jerimbo Mana Canada, Didier Yi, merci. Nicolas Naoboka Bini, Papi Makela, merci Nayo. Oya Bibinton na Mama Ofele, Papi Makela, big up. Nazomona Bisusu Nani, IP de Gokao de London, Mingi Nde. Emile Bamba de Zurich. Na Zurich wana Emile Bamba zalaka wana. Mwana malamu na banenge na ye. Emile Bamba de Zurich. Voilà. Donc moi to dévoiler place to kende te miko to kende. Mais na moni ke na Kanga Dadi ata to ke wapi to zana bino po to no bimisaka ka po biloko eleke bele. Merci. Na bino robo ya biso na banda ko na bino merci de partager émission oyo. Ceux qui vraiment au lingi émission oyo ceux qui vraiment veulent porter soutien dans l'émission oyo to sing na biso bilo bi balete to sing na kaka partage et puis soza abonner na biso te abonne-toi c'est tout. Donc lobby to zana bino lisusu nde to lobby awa tous les jours to zana bino. Ici là portez-vous bien et restez connectés sur Tolobe la vie officielle. Mingi Kanga Dadi nde yango yo kobanga na yote. Mais ceux qui peuvent Kanga Dadi kangi yo oyo ka kombo na yo Kanga Dadi Tolobe la vie. Yo azalaka muninga na yo te ya oyebi yango te Papi Gen Tolobe la vie Tolobe makamwa monde ya mokili normal nazala na bacamarade te nazala moninga na yo te Tolobe la vie chez Papi Gen TV.